Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Mbote na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canon moi goût vraiment na profiter na pesa mbote na mon boss le big boss Papa Sibou Mutombo leader à Pembe mbote na yo depuis Allemagne na pesa vraiment mbote et belé makasi toujours Darling Love na émission na ye vous avez droit de savoir bozalaka na droit ya koyeba bah émission to ça vous avez droit de savoir to lokota kangote zarabasi bah histoire ya batu bah si j'ai ya batu tong bandeko ba pesa ka bazaka na besoin ya kozwa solution yango mona to sepela ko sala ba analyse longo na bandeko na plateau ya vous avez droit de savoir lisolo na biso ya lelo ezali boye bandeko balandi ezaki vraiment batabandundu bo excusez nga vraiment ba grande sœur nangai po naza ba grande sœur pe baza ba 50 baza bato bandundu po papa nanga boti na bekolo vraiment misatu bato bandundu papa wana zaki mutu bandundu mais bazaki na mwasi na ye yo mo yebi kini ya lelo koma msusu mama bimara tongo msusu 5h 4h déjà mama za libanda papa tika la rana babotaka mwana na bango moko ya mwasi mwana bango moko wana mwasi ça komaki déjà na 12 ans. Papa soki mama bimi 4h wana papa tikalaka kolongola mampuya na mwana na ye moko aboti tant toloba mampuya to nga vraiment pour ba émission na biso ba abonné na biso batala ngo vraiment na bana to ko prononcer te ke basala ka besoin ça j'espère ba mikolo déjà ba message déjà ne lobela Darling Love ba ebike mampuya lingo la kisanini papa na biso alongola ka mampuya alongola ngo na mwana na ye moko to ba soki mama kei mwana na ye wana ya 12 ans wana ya mwasi papa kushaka na mwana na ye. Et ça là déjà ça lango ba 3 fois. Ayebisa mwana soko yebisi mama abino na koboma yo na bomina mama abino. To ba mwana zo akoma déjà na traumatisme akoma ka kobanga mama vraiment comprendre mwana e bien te. Yo mwana ozaka bo ndenge nini omona mwana déjà tonga monde ya makambu ya mabele keli âge. J'espère bino mo yebi akoma ndenge nini. Bandeko jour msu mama bimi 4h. Maman tikali ko bosana sac moi trousse ya mukie ami memeli sac na ya munene mabosani trousse wana maman kometi na reata la boye ami taleli ata la boye trousse wana ezate ozaki ke fa ke so ma marchandise ate kaka maman baluki azongi kozonga zoya kozonga akuti vraiment mobali na ye likolo ya mwana na ye to ba papa zo bimana mwana na ye bandeko balandi mobali abandi ko bondela mwasi no naza mobali na yo na ebite soki za be esprit mabe boye mama pe tellement linga mobali na ye mingi bakabwana ki mais ba yo ko vandisa makambu entre deux familles baluki ba arranger libala na bango ezongi quelques années mwana na biso akoli asisi pe classe asui pe fiancé fois bala mais tant fiancé ya kalanda ko papa salaka ajustement ya papa et comme on dirait azo salela pena mbanda na yezuwa bajar wana nde mama na biso azoloba abizuwa mobali mwana na ye alingaka ko sentir yete onga mobali ona lingaka mwana nga bala il faut za bandenge moko boye mobali aza dini ya ko bala na mwana nga ite nde mama zotuna est-ce que na yebisa mwana mobali o vérité ya likambu tona yebisa ba famille nanga po likambo to traitango entre deux familles zalande papa ya mwasi na papa ya mobali na mama ya mwasi to bandeko nanga vraiment ba yebite yango pesi lisolo na ye na vous avez droit de savoir bandeko sala nanu analyse vraiment na sala ndenge nini po mobali oyo nga na limbisa ki balobi ba limbisa to bongisi ndenge zaka na coutume lelo mwana komi na niveau ko bala papa zo salela mwana yezuwa metiti masoko ki ko fongola balandi nyonso ya Congo Check Check TV ba mona ba invité na nga na za na bango na plateau o ba ko intervenir vraiment na liso na biso lelo to sala analyse ensemble ya kotala papa ndenge vraiment abimana mwana na âge ya 12 ans lelo mwana kola linga bala papa zo salela mwana vraiment zuwa nakobana Neftali. Neftali, bonjour.
Bonjour. Mon nom est Liboso, na ba fan tout au bazolanda yo na chaîne Abiso Congo Check Check TV. Mon anga Liboso ezalaka mbote na lingi bango mingi na pesi mbote na boss na biso papa Mutombo. Na lingi binyoso mingi. Merci beaucoup Neftali. Bonjour ya Gote Business. Ouais, bonjour na landio vraiment na bokebi mais ya moza ko pesa. Vraiment merci na plateau oyo ya patron le boss leader a peme. Voilà école quand ngi to lobaka a to lingaka mutu na muta tirer moi leçon yango to sala ba masolo yo. Eza po to mi batela. Neti ya lelo ikomi mona 12 ans to e bande na banda to ko batela bana na biso to ko vana na bango pe ngi to no sola. Moi sina mobali non. Voilà quoi. Merci beaucoup ya Gauthier. Nazongela Neftali analyse d'abord et pas inayo. Attends que moi si boza na couple na mobali na yo mokuti mobali na yo azo coucher na mwana na yo oya mwasi to ba mwana boboti na ye ya 12 ans ezateke mwana oyo yaki na ye na libala te mwana pena boboti na papa na biso wana mais maman limbisa kitala lelo yo conséquence ya ko limbisa papa komi ko salela mwana ye moko zuwa tangu déjà sa zui fiancé analyse pas inayo. En tout cas, on est à Kosengande, maman qui avant sa famille. Et ça mieux avant sa famille, bas solo là, papa si comme moi na abala. Pour et le quoi bande ko ça non ezaki salité. Ezaki vraiment salité makasi. Mais le quoi ba bomba qui on ba le quoi ba si sango entre bango na famille. Donc ça mieux ba maman avant ses sous famille abanda ko ba bandela ba solo la sous likambongo pour papa a libérer moi. Pour jusqu'à présent ezana ba sentiment mususu papa coûte pas mwana ndezo retenir pas mwana nde botisa ba bolingo mo boy donc et kozala mieux ba vandisa ce que ezana ba lien ce que senga ba sambela bango ba ki ko vandisa bango ba sambeli bango et puis ba kati ba lien wana na biloko zo sala ke papa ti lelo a continuer kozala kana zuwa pona mwana. Merci beaucoup naye na ngambo ya Gauthier olandi ndenge Neftali asali analyse loye analyse d'abord et pas inayo. On a habité, bon, à l'obi bien, mais l'eau albika mon sentiment, on comprend. Sentiment, papa, ça a un sentiment, tina niveau, c'est inhumain, c'est cruel, français, c'est scandaleux, c'est sorcier même, tout le bas. Aza papa moko, moi cannibale. Netskalika kata mona na tsena njungu ali aepo sentiment ngo ivaneka na libomu libela etikale na makila libela. Eza pas si moi non na boti ngana na mona mwasi obitango pesa sujet mbala mona ke na moni Dorea azana Paris ndoyi ya mama Dorea masingei de na moni ndenge mona na ngakoli et puis kokola ya poto na mitu na amuna nganani ko banananu na banda e bande ngana ezaki na ndeni na tuna papango azaki na kwiti azalaki normal diabula lataki ye e bande ngana ko ndeni na mitu ni bana ndeni. Liboso ezalaka papa eloko mama lobi abitanga ya kuti bango abondeli mwasi na abi na ebite loko nini ezwi ngai mais na mwana tango atunaki mwana ba question mwana abi o eza déjà 4e fois papa zosa marbo loba na ngana lobate sinon to ko bomanga abomi na yo omoni ndenge ezalaki te mama la canon c'est-à-dire ça bomi famille asabomi mama wana asabomi na bana donc na suite ya bana nyoso c'est que papa côté si eloko mongo na famille inceste ou mimaka liwa ou mimaka libabe mpoka nyoso tokolo bana sima wana mais déjà liwa mona ko soko banga te c'est vrai que moi na fa banga po mona na ajoana a banga liwa mais papa na sa bomi déjà mona wana et puis na zo comprendre ti sentiment c'est le kaki na mais ti mona komi na age ya ko bala c'est à dire ba 20 ans 22 ans on continue ko sela mona zo na sens nini de photo qui dans ce qu'on a cadre spiritualité comme on a que makambo n'est trop spirituel. Voilà, on a bien makambo n'est trop spirituel, c'est que zane loko mon papa sali, soit tu signé ma pacte nae, soit tu peux na nenge ya butu, c'est un grand sorcier a bala mona na butu et bimiti na moi, ya mona ti na moi pas ça continue ça la mona joua. Asa papa mabe on a bien ça bomi famille. Asa kati ba bénédiction nyoso bola mo nyoso ko na famille, papa na continue aux obstacles. Asa papa mo mabe makasi quoi. L'état natique la Neftali lo banabi déjà ça papa mo mabe makasi. A pianga kanda biso ba to bosi bana basi. Boya mo na biso ni sudunti bana ba banga na biso ba oy.
Merci beaucoup. Neftali olandi ndenge ya goti alobi papa na biso eza makamoko boye ya rolo beza makamoko spirituel nde papa sali ke ekoma papa kushaka na mwana analyse sous pas inayo. En tout cas, on a pas raison que biloko ane cause spirituelle, cause normalité. Parce que tant aux hommes déjà que o aza liboso na yo, aza progéniture na yo, o ki jamais kondima ko bebisi lango vi polo kwa sali wana eza abebisi vi ya mwana na ye. Heureusement que nzambe pas na mawa ya mwana wana apesi libala lelo et puis papa koma ko telema banda ko sala bazua. Mais idée ya maman ndenga lobi que abisa mobali non, eza vraiment tôt pour na abisa mobali. Ezali kamoko ya koebisa non mobilité ezali kambo ya na pe ya moi ça do menacer que soki boye na banda ko expliquer batu pour eza secret moko familial to bomba ce qu'on ngana pe na banda ko expliquer batu bien ndenge wana eza risque azo akoétaler famille mobimba et puis bongo soki moi ça na réputation mabe eza pas suppose lisusu libala topo azala lisusu bien lobby donc ezeli loko moko secret ya famille ezane tika batonga clôture wani zala pona ko bomba bosotonyo sto ezana kasi famille za bongo donc ndenga zawana aza obligé à kokanga munoko atikela biloko wana mikolo kaka nde bavandi yake ngo tour liboso bavandi lango pe sous deuxième tour bango moko bakoyeba solution ni bakoki kozwa na problème wana po papa eza normal te peut-être aza déjà na bikota kota aza na bisimba simba donc c'est mieux bavandi sa papa so papa zozonga na raison te baluki ba pasteur so papa boyi pe ba pasteur ba tumsusu balobaka eza par rapport à elateli ozomona mona zokola nzoto minene azo papa na ye ndeko makamsu moni mwana abimina ndeko na mobali mwana abimina papa na ye nyonso wana soki ezaki elateli seke kishaso mobimba batata banga babimana bana bango soki ezaki elateli vraiment c'est que partout même surtout na Angola elateli eza vraiment oki ko supporter te na kini kutu la tara bien c'est que papa nyonso tokuna banga babimana bana bango eza elateli te et que kozala esprit wana o ezana kati ya papa tellement que papa zoko kokanga esprit na été soit aza commandé par eloko mo boy soit eza ba biloko na kende ko simba nde mutezo tinde na nzela wana nde tinda ki abimana mwana nae donc eza eloko moko na mwana pa ndo sambela makasi peut-être atika esprit moko mabe na kati ya nzoto ya mwana donc faut mwana sambela makasi baluka pe ba délivrer mwana po bimiselo kwana po acte wana tant topoza kango ezaka déjà pacte to salaka eza pacte du sang eza eloko moko ya makasi o to salaka donc ekozala mieux na mwana basambele soki bazwaka idée ko sambela mwana te c'est le moment mama mimi mwana bake basambeleli mwana papa pe basambeli et puis bavandeli makambo na famille po basilisa problème wana nyonso to po kokoma ke ndeko na biso mobali fiancé na ye akomi na posa vraiment ya kobalana na mwasi na ye mais papa Bokilo azo pousser ba raison moko boye ba tumsusu bazotala boye bazolo ba opene mutu yo raison do pousser tant oui mutu so azo pousser raison mo za nango na sens te ba raison mo ba opesa vraiment to ba eza nango kutu dinte liloba nini yo koki koloba par là ndenge papa komi ko compliquer libala ya mwana liloba na koki kolobeza que papa nanu azwa conscience aiba ke oyo wana zuluka akale vi na ye eza mwana oyo ya ye eza mbuma na ye eza lobi na ye po lobi tant ba parents na biso bakomaka mikolo eza biso batu tokomaka baboti na bango biso nde tozalaka wana mpona kosunga bango donc papa fungola motema alongwa motema wana ya mabe ya démon oyo aza nango oyo ezoluka ke empêcher progression to évolution ya mwana na ye aza na motema polele si sajake komona batu pona kosambele kolongolelo kwana papa sala effort wana akende koluka batu bakende kobondela pona ye et puis babondela pona mwana bakata lien nyonso to ezosangisa papa na mwana wana. Merci beaucoup Neftali avant Nazoya Gauthier vraiment bandeko na biso ya bandundu na ibite na lobi mabete ba idée ba kintuidi e bime pa na bino ba idée faut ça la soki boye soki mobala kufi il faut bala na ya mobali na yo to na leki ya mobali na yo nyoso wana ezaka ke pa na bino vraiment tout bimisaka pe na coutume na ba vie na biso to la tono ki bonzambe to pratiquer ki bonzambe pour ça to pratiquer ki bonzambe to bima vraiment libanda coutume ba coutume ko sala nango le côté yo kasi ata papa bimi na mwana ye ko sala nini e ko sala le côté yango to zokoma na bakaya boye ezokoma ke tala nonu papa
obimana moi no de pas à 12 ans les lois 6 classe to ba comme déjà na ba 30 quelque ali azui fiancé bala mais papa zo telemela yango azo pousser ba raison moko boye kutu ezanga mutu ezanga na makolo yegote tout que déjà presque na shit et analyse na biso ya lelo ezali vraiment lisolo mo ezana ngo mukuse lilo bani no ko lo bana papa oyo o azo ko empêcher mwana na ye abala na mobali wana te na sina ba c'est un sorcier c'est-à-dire que na mona déjà ngo mona komi ko menacer que ceux qui na ju solution te na bimisa lisolo libana yo ba ke mona na mar mona moye mo tango akoli a comprendre que makambo basala ki wana ezala ki mabe mamba sala ki wana ba mizindisa ki na libulu mamba sala ki wana ba mikoti ba koti saki liwa na kati ya libota yango komi ko menacer c'est-à-dire qu'il a zo trouver sous solution te ba solola ki déjà en famille mais papa yo ki te papa zo continuer ngol ba ta mona lo ba boye non seulement ça la mobali wana zuwa mais zo continuer ko tantaka mwana e wana ozo mona na mwana to lo baka ke ndenge simaro masia to baka le sage ya mboka oyo un prophète vraiment un philosophe alobaki mutuna na zui ya na mokilité na lukango na Bible ozomona to ya pona bala mona kaki akine na Biblia akina makolo ya Nzambe akine manzambo to omona te me basali na ye bazali oya lobi na bango o musai na nga koloba na ko accompagner yango to kinde pa ya basali ya Nzambe pour que basali na Nzambe ba sambela ba bimisa mona na kati ya libulu to ebite papa na kozala porter un esprit to benga ka incube na succube ya mwasi mari de nuit na femme de nuit yango zo tungisa ebongo et puis ndenge kaka Neftali lobaki sa tiki semence mabe na kati ya mwana mwana atake na libala mwana msake na libala na lota aka papa na ye akina libala lota aka azapa na bango akina libala makambo esimba te akina libala azobota te so ake bongo libala ne ko kende liboso te ko kufa c'est qu'il y a déjà un esprit qui travaille sur cet enfant là sur cette fille yango tolobi awazu ye na mokilité azonga la Biblia na makambo ya Nzambe Nzamba tindele nenga lobaki j'enverrai devant toi quelqu'un qui te bénira tindele kaka Raphaël nenga tindela ki tobi pona Sarah pour que esprit wane lati monane bima et que monana ki na libala ne malam vraiment to encourager polikambo na mokilata ba vandeli yango solution e mona na ngote solution ezana kati ya Nzambe comme déjà problème spirituel et notre Dieu qui est plus puissant que tous les autres esprits qui errent dans le zer awa kaka mutako délivrer il faut vraiment une délivrance et pour la fille et pour la femme et pour toute la famille na papa wana il faut pas délivrer mais il faut andima vraiment pas délivrer zalika moya pasi alika moya somo papa akoma ko lula mwana na ye asuki na ko lula te a passé ba acte na mwana na ye et puis abasala ngo so 4 fois mwana comme na 22 ans nenge Neftali le sentiment netka na papa oh mais non et comme il passe mingi au moins on va kilo moi et là télé mwana bat bana Paris o ba bi mwana nga dorea masengeide ndoya mama kasongo kanetolo ba bi nzoto mwana nango déjà mwana déjà akene porte ba 12 ans na 12 ans déjà zalaki mystique nzoto moko bo mystique arme lourde mwana moi ay mwana nga bien akoli bongo mwana na parce que nga papa na ye gote business na lula mwana nga poza na bassin moko boy à l'âge de 12 ans déjà zalaki na ba forme nango na ko matina niveau na biloté na papa moko le toko qui même musika za papa na été toko qui même musika faut to landeli bien soit ta comprendre que aye ko comprendre que maman wana bota na mbali mususu ngo sala bongo to alikaka mona ngo ate mpona nga lingaka été yango linga détruire vie na ye voilà quoi. Merci beaucoup. J'espère que comme déjà na suka ya gote mot de la fin na puis bambote na baye yo tozoka bwana déjà te bambote ba mot de la fin zaka que vie de prière côté na ba famille ozomona makamusu papa zala ne pe bongo te ba fuli kaka mu pepe mabe koti po zala ki vide mutakala ne batomuka so raza soza mutakala te faut que no bumanzo te mutakala c'est de ozanga ki esprit saint ozanga ki bonzambe ozala mutakala netinga bwatanga ngatalinga mona na mutakala te amuna mna na lumière na moto naza ya kotonda po elimo santo aza kati na ngai bonzambe za na kati na ngai yango tolobi na ba famille to kotisa bonzambe tozo katin ba prière en famille tozo katin ko kendeke na ndako ya Nzambe en famille ya munene na ko senga na bandeko yango na po mukile komi telema misike po soki mamozo sambela ata papa ke ko luka biluka luka na ekuna tango yana na ndako ekota te esprit ba boya kota babinda kuna yo wana eza protéger na loboko mo to kota kuna ezala te et simba te
prière ya maman na bana so ipe mwana moko kaninge bana bakomi ko yunga na akio sala ba bêtise mobu et kota te po prière ya papa na mama netinga na ndaku na ngata mwana ke isimba te voilà kolobaka bambote zaka na boss Sibou Mutombo merci pour baer na déjà sepelaki na lobika merci na boss Sibou Mutombo na ozo sala pour na biso na check TV eza penza émission mo oyo so pe lelo à part ndenge na likaka na ba théâtre visibilité na ngeza susu makasi za pour na check na lobika merci na boss Sibou Mutombo na pesi mbote na ba oyo ngai moi 4-5 ndaku na kotaka Pichu Basunga mwana na biso abali Vanessa Basunga félicitations na famille Basunga we kambami na de maîtres na papa Pichu Basunga na Ladine Baf Basunga na pesi bino mbote na pesi mbote Merlin Ngola les États-Unis yangai Ngola Merlin na pesi mbote na la patronne système kande tolo baloba mi bundela merveille la patronne Mkonja ba salon na njili na ototala na moni loko telemisi na salon ba robe ba marié ki toko yo wapi na pesi mbote na Nasha Mavambuski coiffure maquillage nengozo sala biso bien na poto wana bana poto ba osepela na pesi mbote kande na oke na kusuka boye na bosani na Vicky Mabuluki mwasi ya pembe na pesi mbote motema ya kasongo na pesi mbote na yanga ya motema Mia Mata moninga ya Lorette Lukoki na pesi bino mbote na Paris bozalaka ya kolenda ndenge toloba kaka mi bundela soki nazo mi bundela boza po papa nanga arme lourde ou asali na zalelo citoyen du monde a forja kinga laksinga ndenge ko mi bundela voilà pourquoi les loto telemi na mi bundela pe tozo lia po tozo mi bundela. Vraiment, merci na yo arme lourde, merci na yo la canon, propre. Moi c'est kitoko, bala moi c'est muluba. Bona retard talibino. Bo bala moi c'est muluba boyo ke lengi ndenge zalaka kwa. Darling azado occupé, azana papa mokonzi azawa. Bana retard, bobo sana kwa. Bobo sana. Merci beaucoup Neftali. Mot de la fin na yo et puis bambote na baye yo. Bon, mot de la fin c'est que faut pas kende ka prière. Bakutana basali nzambe balongola démon oyo azo semer trouble na famille na bango na libota wana na pesi mbote nanga na Jeannette Mujinga depuis Kampala donc soko tambolo ke Kampala resto Jeannette Mujinga donc balamba ka biloko ya RDC kaka spécialité na bango ngwana na pesi mbote na Lotisia na Paris na pesi grande sœur Tendresse Dibinga na pesi mbote na sepel mingi et puis na pesi mbote makasi na boss na biso koto azali mbote mingi na sepeli vraiment. Merci beaucoup j'espère bandeko na biso tamba pesa ba masolo na bango eza rapona bazwa solution maman lokolo zala déjà maman bundela kaka mwana na yo ndeka bandeko balobi kende nango na ndela losambo ndeka gota lobi kota na bible poza anormal papa ko yiko coucher na mwana na yete vraiment. Merci beaucoup, merci encore na mon boss papa Sibou Mutombo leader à Pembe. Merci papa pour la confiance, grand merci encore hein? Là où le cœur de Darling Love se repose papa mokonzi umela na ngwende na yo bambote na yo ebele siko zwami kamite boye papa mokonzi pour na moni ba fan ba koma papa mokonzi ngo za na ba commentaire boye ba ekalate. Merci encore na mama madongo ma la patronne soki Darling Love abala na papa mokonzi mama madongo ma fa utasweda ya merci encore na Germaine Zara Motema Aristote na François na bambote na vraiment belé ma chérie merci encore na prête à color ma grande sœur chérie que j'aime beaucoup bambote na vraiment belé moi ça côté so mindele na famille quoi. Merci encore na mon réalisateur mais Titi Mazo Sake toujours bon mon émission qui toko boye honorable Papinzi la check Yasiba Mutombo, Kongo Check TV, Yasiba Mutombo.